Le président Denis Lesse Tozoliati. Le fait que le président Denis Lesse Tozoliati. Ah oui, et qui paraté. Dans le bien, il y a beaucoup de 7 jours avant Batubaya au Sala. Il faut d'ailleurs que moi na yé avec Denis Lesse Ayebake Tozoliati. Ah on a kolobakaka le peuple d'abord. Et Yami Balé Fachinde. Koya Kinshasa ekoza na biti te pomboka na ngai na ye na mboka na ngai mais lokoya mboka na ngai na yete meza na zongi ya kolia mbanga ezate na ebite soko yoka ka ba rimer oyo ebeta maka ya bandeko mosusu ya ba madilu na ba papa wemba par rapport na yo betel sono lisolongo eleka indeni manga ya wana we yesami kisomele senga ye. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio toyebiki accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Chers téléspectateurs de Nzondo Télévision, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le combattant de la presse congolaise, Julien Botala Tala Lelo, le Mbokate de la presse. Tala Lelo, général des fois on a mabelé. Tala Lelo, Tokolukato Beta Masomi Tobaki, Nazali, journaliste qui affronte les réalités sur le terrain. Tobaki Tokosala analyse, Tolobisa, Mwanamboka, artiste Nabiso, le général de Fao, Losako, général de Fao. Losako, bonjour, Julien Botala Tala Lelo. Général de Fao, votre pression par rapport à l'émission Tala Lelo. Émission Talelo ya on a landaka yo yebiti ya on a landa mingi na Nairobi donc naza pena ko sepele ke to kutani pena na bo fara et sengo ya makasi nzamba za lokumu. Merci beaucoup et sengo za makasi nzamba za lokumu par rapport à la chaîne na biso Nzondo Télévision et avec le président Denis Lesse ya Matina Lesse o asale biso a tebe fort nyonso de façon que to mona na yo plutôt ibane nyo solo. Ngana zali kutu ye moko mokonzi Denis Lesse aza déjà mis na Facebook to so la kanaye na PSPMR mbote ya mingi musa leza ko continuer toujours. Musa vous continuer na bayebi ngana yebi na bayebi te ba découvrir awa le général de Fao a sali combien de temps en absence na mabele na mboka na na libanda na sali 21 ans. Alors 21 ans on est allé lokola 2 ans ya États-Unis et puis 19 ans ya Afrique. Et donc c'est ça. Voyage na yo ezalaki nini ezalaki à base ezalaki concert to ezalaki communique au koki na yo le sous Kinshasa te pour moni ba artiste ba na vitesse ya kosakana te moni ka ke moite na ke bomba na ngai na ko na nga place na ke bima ya ki musique interprétation to ezalaki nini. Non, na balero wana na ba tolo ba kobanda 96 donc 96 ti to na 98 ngam na o chapeauté wana ezaku tata congolais moko ako ya ko contredire yango te ngande mna ki ko chapeauté alors to zaki contrat ya ko kende nene Bangui. Alors toke Bangui toye Tanzanie do totamboleka mo bamboke belé après toke États-Unis et à partir des États-Unis to sala ka obligé skoyo ya ko yana Kenya pour na ko renouveler visa ezaki bongo. OK, général de Fort ba yo tala biso batal so partout dans le monde ba mususu ba yebité ozali muta province nini ngana za muta province à Congo central na territoire nini Madimba. Territoire Madimba, général de Fao, depuis Oye Kinshasa, on a habité na ba découvrir un psycho à travers Mission Talelo. Général de Fao, objectif to bit na ezali nini ndengo Oye Kinshasa. Koya Kinshasa ekoza na bit te pomboka na ngai na ye na mboka na ngai ekoza la jamais na bit. Alors ndenge na ye ezali
producteur Gilles Tsana na nani mokonzi Eric Mandala bazwa ki deke na ya na beta concert et puis na beta sous concert mususu na foire yango nde na ye juste pona yango mais loko ya mboka na ngai na yete meza na zongi oyete mozongi général de Fao okokuyebisa biso na bayeba otala biso na émission tala lelo nini oyoyo olingi oyebisa bakongolais nini to bayimboka baotala biso nini ke bapesi yo combien et pas ya producteur Gilles Tsana ndengo lobi na mwana mboka Eric Mandala combien bapesi yo oyo ezangaki liboso ba production ba caché zaki koya na ebité na lobaki ozalaki ko banga eza nini oyo sadiki onima contrat na bango kaka na tango nzambe asalaka na tana ye alors ndenge na utai ko loba mbaleleki na mokili oko vanda ta 150 jours pour na nzamba zo 15 jours alors 21 ans ngai na lelo yo na mona lokola 2 jours et demi et aloko 2 jours et demi donc na yé pour na boulot ba yebeli ngai awa yango na nde na yeko sala ezali kambute contrat au million boli ba pesika ittt Eric Mandala na mbongo ebele mais na yé eloko na loba no na loba kango pa petit na biso Ben Ngombo Japo bilambe belé na na yebisaki eloko ngabi na ye awa juste pona musala eso musala esili na ke Paris na mix album nange pi nazongi mboka na ngai. Merci beaucoup ozongi mboka no mais général des fois biso tozuyo to baki to kosolola to solola bandeko mosusu te na ebite so ozoyo kamo ba rumeur zo beta partout dans le monde que général des fois ndenge biso so ozoyo ka ba rumeur on a ebite pona yo ebite za na TV au comprendre genre ya ba rumeur zo beta par rapport ya ancien président Joseph Kabila Kabange na ebite votre pression par rapport à une émission Talelo. Oh, ebi mboka itambola na rumeur réponse na oka yango na mboka itambola na rumeur mais likambo ezate bomoni bino moko na ye na vandi na ngai na za calme na osamsa na ngai yo moko Julien Botalatala osalaki wana tala lelo yo lelo toza kati ya kini esili nango est-ce que lelo ozali na kati ya kini parce que ezali karaté parce que ancien Joseph Kabila Kabange accueilli parce que tonga ba yo yamba yo nazwaki na interview ya ba japonais batebe tozali na bango na mona ki photo ya président actuel Félix Antoine Tshisekedi Chilombo OP na yambaki une émission ta lelo na ebité est-ce que ezalaki apport ou appui par appui na ye to ezalaki ndeni na batmota la biso baiba awa na koloba kaka le peuple d'abord et yami balé Fachinde lelo et dans le peuple d'abord yami balé Fachinde na remercier le président de la République Félix Chilombo Tshisekedi don a remercié nanu ye ya mingi et à part ye na remercier son excellence Vital Kamerhe. Donc bayebi ke musicien mo azala comme on est des fois au mais azali banda alors tina ye a bango bayebi ke na ye donc c'est ça na okena wana mulayi te fo kata babi tala lelo yo akokena mulayi te bo comprendre que moi to ça génère des fois mingi tête comme ko citer mais génère des fois est-ce que pendant ça la promotion ici causalité par rapport à émission ta lelo potala kaka yo yebi to so na bango te hôtel au place yo zali ezali bien bon mon abino moi la confort kitoko est-ce que ça génère des fois aza azola la awa to eza système ya moyi asona batutu boyebi kaza awa et puis na pokwa matine mutu ka catch akobomba nese mosusu non ngana na mutu moko trop fort nazana Eric Mandala dotina ye awa sponsor okima par rapport ya kobanga mosusu yo yebi moi mai moi nini par rapport ya non donc tolobaka par rapport ya tala lelo ezande Eric Mandala botalatala Eric Mandala yende donc na ye awa yenda chenga awa jour akolobaka longwa akena place boena kei yango na osenga bino boya na nini na hotel Rotana na nini na salle nango ya VIP wana ndesika boyoka siko nzembo ya petite sœur ya Mandala Loretta journaliste lokola yo na yemba concert na ngaza ki tozali na Africa TV. Voilà donc Lorette Mandala na NBA ndebo ya boyoka nzembo na oselo kwa mo extra muke Eric Mandala Lorette atindi mokanda libala kendekie mibali ya mbongo makambo ebele mwana bale limangando mwana bale lima ya mayo
ba papa boyaka ye ba mama boyaka ye bozongisa mbongo boliaka nga na pema na botaba na bakufa nga na sengi libala yanga kokola nani akosalisa bopaka nanga nakebanda kwa nzambe basakoli nga na Eric Mandala do yango de boyoka jour wana ya part wana boyoka susu Bologna nzembo Bologna ezali nzembo kitoko et puis nzembo ya Prince de Paris Pichu Bidunga nzembo ya mobali ya Sema Mayas. Donc boyoka ngo Jansi Mayas ekobeta kaka le même jour wana nzembo ya Jansi Mayas ekobeta boyoka ngo un grand merci na chef Mende na chaîne na biso kuna Nzondo télévision et pourquoi pas na staff technique un grand merci na l'évêque président de l'Esi Vuluzi ya Martin les singa bien Martin les et pourquoi pas na Marc Olivier bande ko surtout za bango sokuna mais mon général question moko ilingai selon Barimer parce que mon éthique journalistique ba confirmer le yebité na déontologie journalistique fausse information na source le roi nazali journaliste qui en faute les réalités sur le terrain nazuyo ya kolia mbange zate na ebite soko yoka ka Barimer oyo ebeta maka ya bande ko mususu ya ba Madilu na ba papa Wemba par rapport na yo betel sono lisolongo le gainde non Barimer wana eza ya bino moko na kine suka ka awa e koma epai moko te Madilu aza grand frère nga na linga ki mingi donc Slovakio te Madula tiko sauver un jour moko te Madula banda o ibsanga petit frère sanga ndeko zonga avec ça pour musale zali awa eza na Kenya te wana ba bia betela ki munoko mboka yaki bosolo la be pa ba lobi na munoko mboka entayo mbala moko nyamusi osundwa na bilamba na makambo to Madula eloko ibsanga kaka Mamanga ya wana we Viesami kisomele senga ye Mamanga na baby Viesami konyokolo senga ye Elo wa ibsanga yango wana Sokyo simba kikitunga sami Po maboko nanga mibale koka nyonso te Ezala kisepo ya sante nanga na bana Elo madilo ibsanga yango wana Jilie botalatala Omoni siko ke na tala lelo to baki to solo la ne madilo ibsaki yo pour biso to ka masola to beta miki papa Wemba yaki ba biloko zo la sa bracelet et puis aller ba yo ko beta munoko mboka be pa ba la musio enta poids ndenge zalaka toujours mais to zonga souvent te à part wana ba production zandeni est-ce que ceux qui artistes muso ba peine besoin ba produit artiste na bango ba perda ou na ko pardon ou ba ki bazanga ki pendant 21 ans na habité ba rejoindre ndenge nini ba stratégie koko zandeni ba makambo to nga normalement ba makambo ya ba production oyo yo moko moni 21 na mutabenga ngate yaka mutabenga ngaite na yo ezaki ndeko bango banga système antinika chakal lokola nzelese komi nongo polele yango no monitala lelo pe oye pour 21 na yo koko yate na ndinga mabete vraiment ngai yangani te ngai problème na ngezali na zala ekozela na bengaki mutunanga za na Londres Nicodem Zola na yebisaki ba makambo to de la loba boya yebi yango Brisbane yebi yango Estache Seke ayebi yango donc ndenge oyo zolingo ke nango yango te osolo que non selon ndenge yo po yebike komi non vérité nyonso Jolemba yebi yango Dede Batenda yebi yango et puis Believe Muka yebi yango jamais mutu moko benganga ya obetsanga awa na zela rien Gilles sana Dede Matenda oui à Londres mais Dede Matenda yes nangai yes oui abetela ngali sona yo Dede Matenda yes nangai paradoxe wana yes nangai Dede Matenda donc bango tout ba yebi makambo wana alors toloba ndena baika nzamba sala makam la journée jour yango ekoki na ye yo moko monito kima imbango journaliste kimi imbango do jour yango ezaki jour wana alors na ye déjà batbazala ko sepela batbazala sepela omona ki population yambaki ndenge nini mabanga ko bamba yo to ekaki ndenge nini parce que ngamo nazalaki mais impressionnant par rapport à population parce que ba otala o toza biso mibale sikoyo bayambaki ndenge nini siko o yangezala ka maboko likolo bazalika obeta maboko moto azwa libanga bamba alaki te moto aboya azalaki te ngaku na koloba te po yonde ba image yo moto zala ngote est-ce que mona moto bamba libanga donc bana kin 10 sur 10 kini ya bana ya kin na kini bakosaka te donc oyo ezako to tricage te bon mona ki ndenge lekaki Julien Botalatala ye moko azaki témoin et tala lelo yo c'est ça tala lelo yo c'est ça donc na pesimbote ya mingi pa ya Jean-Marie Malomba Mokonza Selembao Guilain Mayindole vrai mannequin de Paris na côté ya ba ninga nanga ya ba saper na pesimbote na Cyril Kina
na pesi mbote na papa yoyo Trésor Ngando Patrick Emeka na pesi bango mbote ya mingi et puis Fata Kimbala archevêque Fata Kimbala na pesi mbote ya mingi donc tel babaza yebele na kotanga bango nyoso te mais saper nyoso na pesi mbote et puis petit frère Antoba Jacques oyo kozwa bienvenue Lulendo Lai West bango twana na pesi bango bambote ya mingi et na Canada na pesi mbote na Christian Pembele Zinwata na pesi mbote na Canada mbote ne ya mingi sika zali et puis Peropa Danieli na mbote no ya mingi Maradona bambote ya mingi artiste musicien nini aussi bakombilo na moi testo o biso to ebi bango nyonso unité otanga ko banda bango nyonso nani sa komilo nani sa monio to yo mo tuzo saka système ya kobanga système ya tindika chakal ezandenge nini banisi ni boso na bango déjà la plupart soto bi artiste na lelo ezana ko artiste wenge alors artiste wenge tina bima wana kenda bango to bazalanga elongo premier jour kana ya mutalibosa otalanga Adolphe après Adolphe babindombe auteko ya awa oyo bakoya ça va oyo pe bakozwa temps ya te que vive la musique c'est bon so ba baseng ba featuring ba artiste so bazebele bazanga que partout au sandé ni neske aux système au kanga ma polo banga miko po biso côté wana to telmaka côté na to sent bien pour to coupe dans suka et là on a na to lo bango la président Bizera Reganga to soale yango makamba featuring to laki même na sampayo mutunyo so za na beza featuring amona ngai na voix na ngezali ba pesanga na nzambe ofele donc soki ya mona nga na sali featuring na ngai un point très. Est-ce que vous avez appelé Mabélé dans le Bakongo parce que Bakongo a bien une émission à diffuser qui ango n'a habité pour la production par rapport au pays à Bakongo kuna au ibisa bana ya Bakongo ni na territoire na yo. Alors pour la bana Bakongo lumba bao esa yaki awa eza kotelemaza lumba baba kotelemaza yaki awa sur recommandation ya gouverneur alors soto oui atuma tubwana soto silisika son excellence faut bakisaka ngo son excellence atuma tubwana soto silisika awa tokei Bakongo message on peut savoir pe na monoka na Kikongo bana matadi mukembuta na beno mukena kwisa boza la prepo ekozala ngudi ya diambu donc defate banda mukile banda mukena kwisa bana matadi bana gondola kozwa kinkanda bambo do ba secteur nyoswa matadi nazako ya bino boyebinga ngana ebibino ce qui génère des fois surtout bito tanga bato balata bilamba oyo bazala vayo na ba oyo bazasiko na ba bazalaki nani oyo ebike tango yo zalaki te charge wana makambo parce que feka to tunango peka kama goza mutolanga nzemo mais opesi biso position na yo ndenge oyo ba nani oyo ebike no OK na absence na yo bazali ko défendre Mabélé alors eloko na koloba na Congo mutu nyonso za musicien la musicien te alata kaka mutu nyonso alata kwanga kuti lata makasa bongo mutu nyonso to alata so ina bandio pona batu ekozala 5 apambata 5 kaka sonabi 5 bon na 5 nanga wana na chikaka wenge mobimba ba ebi forme tolongoli bango na tolongoli bango na ndenge ya 1 bon à part wenge ba misem so ba biminga na ebi bangote ana ebi bangote pona banda utanga makamla bango oya beta forme ekozala moi passe mais tolo baga ke wenge déjà zaki idéologie ya forme donc tolo ba wenge et lelo kombo ezolo ba mingi eza ya JB donc c'est ça et bobo sanate tata mobichi le grand sapeur de notre pays azalipe mais nga na sapeur tenga naza plus que sapeur dona makamba sap nga na l'équipe bangoto ngai makamba forme donc même dès na yebo mutuma o mekate o go meka italien donc makamba forme na nga donc yo ngondi manov makino mira lopango ya famille ko yena ngesa fisir mais osanuka na ba valise mais na bitala na déjà ne lamba rap na yene lamba ya clip na yene lamba concert est-ce que zalaka donc écoutez wana vraiment bande konanga na ndimi bino bravo bozo beta forme mais ndenge na ye muto mekati ngola tsaka o l'accepter montana kamenga on a bien Montana Kamenga est déjà disciple à Sagina Katia Makambole Babi les 12 apôtres Yazali bon moi n'ega beta formité au moins n'ega beta formité na simane pe kabo set boulembi azolanda on fait le mede pe kuna te grand pas yé makamule a formé wana bino moko boyebi ke bandakala est-ce que boyebi ke yaza mwana poto yaza mwana poto donc yé
ayebaka déjà forme tia ça na poto do amona poto makambo forme ayebian. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à tout au soutenir à vos émissions Talelo. Quant à moi, je tiens à remercier ma maman chérie, maman Efini Bongo Bombula. Et pourquoi ma fille, princesse Liran, Lifeta Botalatala, Naibiki, Tokom Nasuka, l'émission, pourquoi pas na chinois noir, caméraman à robot. Un grand merci Nayo. Et moutou vraiment, c'est-à-dire que aussi maman ba imasogi ngozo ba image nuance ya général de fao. Ti général soka ko ki matanga ngazonga lisusu pour yeka na système flash à flasher biso, il pas ki manaye, boko zongo na émission Tala Lelo en tout cas tozana oui. Obi Julien de Lokuta Tala Lelo yo botala tala. Ngape la bosanité Freddy Longila mokonzi ya Italie na France na pesie mbote ya mingi et puis na niveau Belgique kuna business class et pas ya ebio Placide na Lisette Kenga donc mbote na bino ya mingi et pas ibosali donc bateau na bosani bango botenir ga rigueur. Général de fois toko na suka moi Estrella à mon scolaire na nzembo ya papa et mwana akimi bano imika ngaza na nzembo te ha uvita mo Estrella Julie nanga na banzio Julie aye ngai motema muzoki lisolo to solo laki na litoy etikali elembo na motema he basaza eleki mikolo pusani vacances silie basaza eleki mikolo pusani lobi ozongi internat Otikalia. Toko no fela suka na bika toko tellement la biso déjà parce que toko na suka un grand merci na batuto au bout de émission Tala Lelo au bout de mona que général des fois bino toroba ki toko landaye avant que on a des émissions on a ba chaîne on a misusu poto la ça degré ya capacité ya résistance ya musala et on te toujours que général et là on a suka ya liga na bika yo zami na montana aba na vie ko ya na yo damage makamtu na maboko na ngai me banda na ye na moni atali pate mais quand on peut se conseil on a bien vérité banda na ye na moni atali pate président Montana zala mutu faire alobaki tala simazonga mutu donc zala mutu sala ndingo lobaki ezomona na te oui oyo na yebiko kutana yebisa ye oya lakaki et salamité en tout cas on dit que ngaku moyena lo bona monoko TV ya ngwa déjà moni biso en tout cas merci beaucoup général des fois en tout cas merci beaucoup na yebike boan to yambela bino général des fois compte en moi merci beaucoup caméraman chinois noir Hervé chinois noir donc na mona ba caméraman mais chinois noir yekutu fente me fine donc azasuka pour tout ça la image azokinde tina balase tina na mona de tina lase chinois noir. Merci beaucoup Nabino Nyonso bon mesala mingi vraiment na émission Nabino Tala Lelo et puis tout ça n'aura vraiment musala des général des fois aux na iti na ba image na ba répétition partout tous les événements beaux en émission Nabino Tala Lelo pour la chaîne Nzondo Télévision il y a Nzondo Télévision il y a l'évêque président Denis Lessi Voulouzi l'évêque président Denis Lessi Tozoliati l'évêque président Denis Lessi Tozoliati ah oui et qui paraté dans le bien il y a beaucoup d'ambassades 7 jours avant batubaya osala il faut na yebisa mwana na ye avec Denis Lessi ayebake tozoliati na yebike et comme déjà on a écouté merci beaucoup na chef Serge Diakano merci pour la binonioso boza la scotché na chaîne Nzondo Télévision merci.